Hervé yoza chef ya JDT ni ya Bill Clinton ni ya qui que ce soit ni ya mission nyonso osali projet malamu po ezaki dynastie biso nyonso tosepelaki na likanisi ozwaki olobaki na dynastie ozobengisa bandeko na ya wenge o boyemba na bango na wenge biso nyonso tosepelaki na likanisi wana ezalaki bandeko baya bacha bavokal bavoko wana bavoko sope boko sope bavokal ka nyonso wana ça revient au même bandeko baye ekomi makambo ya bacha banzembo je l'étais bon tu n'as pas j'aime s'il vous plaît bon tu n'as pas j'aime tout ça bambandate je l'étais alors il faut avoir tort parce que bisoni surtout s'est trompé to yebi ndenge je l'étais banzembo je l'étais et ratakate na maison mère avant je l'étais avant de banzembo et avant banzembo nous ezalaki au top mais bandage je l'étais qui examen a eleka banzembo yokoma tous à réaliste Hervé oyebisi bango bacha banzembo je l'étais à se sentir prêt pour la kochanzembo parce que pour la kochanzembo et aussi la mayele benezate que le long la butobi pour la banzembo je l'étais à se sentir qui prêt na ba vocal na banini oui mais nzembo je l'étais parce que je l'étais à komaka penza kito comme ça to ebi ya Jackie azaki prêté en commerce ya oya nzembo obengisa bona dynastie pour ba kota ennemi na ona yaya donc ozana posa bato ba kote na yo disons parce que obemba j'étais grand garçon mukolo na yo mukolo yaya yo Hervé olingi otambisa j'étais ndenge yo lingeli ah boza na respect ni nyangoka ba mouvement ngoka po elune simba et moi boza na respect respectons les gars qui ont vécu ato kominani yaya tikala yaya via tikala yaya ezate po yo komi moi bokonzi vient na yo ni vient na comme petit na ezalaka Hervé Hervé en quelque sorte obimi hypocrite obenga ki ba JDT ba Bill Clinton ba Seleo ba biala ba sunga yo so benga ba collaboration so be featuring obenga bango te ba yo côté na bitumba yo la yaya qu'on se le dise Hervé je dans une émission ba série wana yo zaka na baisse c'était clair yo sali 10 ans na baisse stade